Ouais, bon, mon message, il est bon, il est message, mais ouais, avec le public. Donc, on débat toujours sujet, il y a ma mère amie qui est là, il y a un pote, il y a John Akin. Alors, il y a un bi, il y a un bateau belé, si vous avez la mère Elise, il y a sa vie. Pourquoi ma fille amie qui est là, il y a un ami qui est là, il se relâche tous les jours, 3-4 fois. Là, tu rappelles bien, tu as un parfum à Kitoko. Alors, comment il y a un bimba, il y a un kimba, il y a un jour, tu as bien. Alors, maman disait merci beaucoup pour l'invitation à l'émission à la vie du public. Pour que ça moi à vie dans le cambo to lo babo tika ba nogo awa na mikili. Boke la na ba jo ya ki. Flash. Pour que ça moi à vie na yo quoi. Et ça n'est ni maramba. Nga en tout cas pour la nga na ko ba keza la fausse affaire. Bon nga côté ba souci na leki ka. OK ndo zonga ka yangote. Mais problème ezali ke ezali kambo ya tango soko zanga koyeba ngana kozanga koyeba po tango toye déjà bapoto to changer ba mentalité donc koto toye ko apprendre makambo mosusu tant to apprendre makambo mosusu yango faut tolinga to mettre yango vraiment en pratique quoi kokende kotika koto oyo kobandela na Kinshasa eza yango bavite parce que osali mpenza un pas en arrière quoi même plus parce que vie ya poto okoloba ke na poto awa mobali azosatisfaire nanga te olingi basatisfaire yo ndenge mpo vie ya poto eza différent ya Kinshasa mpe eza différent na Kinshasa nga banamona papa na biso ayaka na mbongo na ndako alesi mwasi na ye na bana donc mama biso azoteka po asunga peut-être kaka po asunga mais mwasi mobali moto asalaka beaucoup plus Kinshasa donc mbongo ya mwasi eza ya kobomba or na poto okoki kotika mobali asala bongo te eza vraiment impossible na basalaire oyo ya poto nde tozovivre awa mobali alamukaka ba 1 heure mwasi alamukaka peut-être ba 4 heures 5 heures ezaka ya passe donc soki mwasi azokaka liboko na yo po ozolingaki mobali no asalelaka yo nyonso nayebi te peut-être mobali no atekaka ne ndoki ebien alekaka chaque magasin donc ekotaka ebele na ndako yango ozomona ndenge wana mais na biso bato toyebelaka vraiment salaire eza mwa mpasi nakolobaki mobali atiaka ati aye pa afuti oyo aya kofuta mwasi mpe afuti oyo aya kofuta mais il paraît que c'est un film biso mibali ya poto soi-disant que misala eleki mingi donc comment fatigué moi eloko wana tokotina bafilm mosusu ebakelinga bajwa mingi ya non eza biso batro parce que fatigue eza kaka mobali te eza mwasi na mobali po mwasi soki osalaka okozonga na ndako mpo oza fatigué ezosenga mpe lere mosusu ke papa naza fatigué edenga te na basali soki aza papa oyo alingi mpe koyede mwasi na ye ke bosisa mosala na ndako avant bolala mpe avant mpo na ntongo bolamuka bonne santé akoyede mpe mobali mwasi nde na basali wana soit yoki mpe bana nga nasala boye eleka na garderie zwa bana yo kolamba nga nasala boye ozomona donc eza na cadre kaka ya bolingo ezosala ke équilibre ezala na kati ya ndako ozomona me basi oyo bazomona ke peut-être mobali nanga fatigué tango ozwaka ezalaka fatigué so mobali aza fatigué tofutaka assurance mpe maladi awa te omemaki mobali ne pas conseiller matrimonial ou bien ovanisaki mobali noke papa position onga nalingelaki yango te fo koyeba kosolola so ozosolola te na kati ya ndako na yo mpe ekobeba mpo nga mpenza soki naleki kaka bachère kozonga ça ne va pas peut-être basi ebele baomonanga contre mais vie va changer babandelaka na bango yango te vie va changer nde tic-tac soki okanisi ka kobandela vie osala erreur moko ya vie parce que okozonga susu na 18 ans te vanda mpenza tele longo ride bando bima kote nini suka pembe ye kote nini omona ke ta mpenza eleki moyo ozongisa ngo nsima eza te ozomona donc toyeba kaka kosolola c'est vrai tozokutana mpe na mibali oyo bazali ke amoni ke mwasi peut-être aza na salaire plus ke ye ekoti mwa zuwa ndeni mwasi nanga azobengisa plus mwasi ntango soatiaka mwa makelema na ye mpe azobengisa mpe bandeko ne mpo ide de esali ndenge wana ozomona mpo na Kinshasa peut-être soki ozoki mobali na Kinshasa mibali ya Kinshasa akundeli mama na yo akundeli tata na yo asungi bandeko na yo wana ezali rythme ya Kinshasa kuna assurance maladie ezalaka te assurance incendie ezalaka te assurance apampa moto futaka awa ezalaka te awa facture sur facture ezosala ke tozovivre na bafacture donc tout est calculé donc soki olingi mobali no osunge vrai osolola vrai koyeba kaka kosolola couple oyo ezanga na baproblème ezalaka te même nga na ndako nanga mpe ezalaka baproblème ere moko tomati ere moko tokiti totrouve solution donc problème nanga mpe ezanga donc koyeba kaka kosolola omoni ke mobali no ça ne va pas kende pas médecin kobeta lisolo na moninga te oyo na poto tozalaki songisongi oyo eleki kuta évangile selon Jean
lisongisongi elega tellement makasi donc soki obeteli moninga kobetela intime na ye intime ne baza na intime na ye donc solola na mobali na yo yo mobali mpe yeba kosola na mwasi na yo soki tendresse ezalaka te depuis afrique toyebi bozalaka na bino nango te mais tokokopoma bino mpo nango te mais de temps en temps mpe moi fête de mère oyebi mpe moi mwasi moi chéri moi flaire moi bien esali moi genre même na ndenge skit mère bolinga ba flaire te bolinga ya kokauka même ya kokauka so oyelinga misa kokauka nakozwa te mpo nakolambela ngo yo nakozwa fo flaire nakotia ngo yo mpesanga so devant na ntongo natielaka ngo mai ozomona ezosenga baintégration donc kokende kinshasa kolinga kapena obendango obenga obedoko mbutukidi kuna ntukidi kwa donc esali eloko te esali eloko te mpenza donc oki oza mikumba oyene mikumba awa mpo mingi onga nayebi bakosali barere wana échec sur échec donc nga na kosala yango jamais même soki na gagné euro million nakozwa mikumba te na ya nango awa donc mpo na ngai namoni kaka ke koyeba kosola na kati ya couple bacouple mosusu mpenza nango bien couple mosusu mpenza na baproblème donc oyo basokolanga makolo na citron miyibi soki aza na mposa yiba mikolo wana mpo sokolo makolo na citron okende kinshasa lukutadi didie kinshasa bana baministre baza kuna balukana ndenge koya poto donc soki okeki akokoso na ndenge tu waya na kinshasa mwasi akokondimandima ne koko moko boya 50 ans baza na badifférence bambula ebele mpo kaka peut-être mama nazo esika kolale mpo kaka koma donc asokoli makolo na citron mpo alemba yo bien asokolisi yo bien asakani na yo ntango koya awa babengeli bango kaka bino mpo bino baplay likolo oyebake soki okeki kinshasa osi mwana moke mpe yo mobali oyene awa bamemeli bino bosakana na bino nde bolingi po eloko eza te batata ebele mpe basali erreur wana ake ajoue ya ba 25 ans kuna o bana 25 ans osala oto mosala monene miso ebima boye osepe na thomson tendresse ya kinshasa lokuta tro miyibi wana eza elengi tro. Merci beaucoup maman Élysée. Caméra totambola toujours. C'est bon. Ouais, si vous avez mère mamie qui. Je vous invite à venir sur le site www.didiemasuki.com. Venez voir du bon travail. Au site www.didiemasuki.com. Donc si tu as danger, na héros, des fois tu es na carte Switzerland partout. Donc moi tu as la c'est pour la fête, mariage, tout ça. Donc il dort, check à tout le monde. Venez à didiemasuki.com. Puis il y a carte Switzerland dans ça là qui n'a pas beaucoup Congo qui est rigoso. Donc site nae beaucoup de temps pour se retrouver. En tout cas, sur mon avis, ça la boula pour faire beaucoup quoi. Je reste badiamant en attente. Didiemasuki.com, c'est génial. Arthur As, la star Switzerland, triple nationalité. Si vous voulez voir de théâtre, concert, playback, de tout, théâtre, tout et tout, de la musique congolaise, allez chez Didier Masuki. www.com. Didier Masuki, j'ai confiance.